Yenge mbote na Balandi nyonso ya réflexion bambote na bino ya mingi bon webika fumutsa kutanga bimaka ayaka na quelque chose parce que ngai nazali mwana ya Toina Congo. Toina Congo azanani Toina Congo azali bandeke oba fandaka na zamba oba ya kopesa ka information soki danger moko zuta na zamba izo na mboka soki boyeba te na ba village za kandengwana soki danger moko zuta na zamba izo ya na mboka bandeki moko babenga Toina Congo bango ya kopesa ka message déjà na village. Mso za kuma tansu banyama na zamba batumbuki bazo kota village kote kuna bazozwa te banyama neti oba bomaka batu oyo babomaka baninga banyama soki bazo pusa na pene ya mboka. Alors ni ndeki bantu babengaka Toina Congo bokomone déjà akoya na likolo donc bato yo bayebi ba message wana ba vie ya kala neti biso boye to comprendre déjà que Toina Congo yelongo ba ke danger moko ezali photo zo déjà moi précaution. Donc ngazi kona zali mwana ya Toina Congo parce que nazaka na mbuta na ngai ya déjà za Toina Congo ya bimisaka ba message ya sakana te ngazi ko donc nazolande na sima mwana ya Toina Congo. Alors na opesa kaka ba na pesina lumbote na Marcolin da Roma Cloud. Marcolin da Roma Cloud na mwasi na ye. Na pesi bino bambota to na pesi mbote pa Lumière na mwasi na yo na pesi mbote pa ya Maman Rebecca na mbali no pa le Prince na bosse ni pete ko pesa mbote pa MM. Donc Nini Matondo. Alors na pesi mbote pa Sœur Isabelle donc mbote na passé Libanda na yoka mwakala. Na yoko pesa ba yano ngai na motunu etuna maki na réflexion. Selon Pona Nini bana Mibali ou Pona Nini Mibali soki afandi na mwasi wa bali mwasi baboti bana akomi komona mwasi wana kwa mukolo akikuluka basi ya bana mike. Na ye pona yoko pesa yano ngai moi réflexion ngai. Alors pona ngai na koloba boye ngai penza na mutuna wana eza mutuna mo kitoko pepeza bien mais nga na ko répondre ngo boye. Na ndimite ke mibali nyonso tu baza bongo tomeka ko généraliser makambo te parce que nga na comprendre loko mopa ya biso batamangala to linga ko généraliser likambo moko soki eza ndengwana to komisi yango ke eza neti ke ezalaka bongo non ezalaka bongo te pona ngai soki eza par exemple na 20% baza bongo 30%. Donc elingo lo batiki donc 70% batikali donc 80% batikali bazandengwana donc eza nango ndengwana te donc ngapo nanga eza mutu na mutu soki komelaki yo elingo batiki mibali nyonso tu bazandengwana. Alors to généraliser mibali te to lobaki ta mususu quelque part to mona bongala ko loba boye na ozapinza mukuse na ko loba boye na mona kande mingi soki mobali o bakaboni na mwasi soki akeko linga o alinga sala foyer mususu o alinga ozolinga mobali mususu na mona kabango bazaka na tendance ya kokita kutu mona ta mususu na mwasi azalaki na ye na oya zui akokita ta mususu azui na mwasi moko na age c'est papa mwasi azalaki na solo bindengwa na c'est bon donc bokaboni tana kende kolinga ke linga mwasi moko azana na age mwasi azalaki na ye wana na mona kango esala maka souvent pa africain mais kolobake ozana mwasi otika mwasi na yo poko momoni mukolo aloki olinga mwasi musu ya mwana muke donc nga je pense que eza bongo te selon réflexion na ngai donc eza batu nyonso te eza na batu musu bakanisaka ndengwana na basalaka bongo mais pas tous les hommes donc nga pa nga na komona ke na mona kutu bolingo so bo umeli bokoli ensemble alors et beaucoup makakutu ba close nde ba na anglais ba best friend do beaucoup ma pensa ke neti ba mi boza pensa ba mi intime donc so moko azate o sentir ke muninga zate nga pensa santa kango ngai na santa kango parce que kozala 25 ans na mutu esika moko bo partager nyonso tu eza mukete eza belé dans 25 ans déjà to so kende na médaille ya bronze na makambo libala je me souviens oya na yo expliquer makambo ya ba médaille na système ya mariage pour parce que bato mwindu mingi o bato mangala mingi baebaka te ba médaille
ya libala ekendaka ndenge nini. Omona moto asali 15 ans de mariage, 12 ans de mariage, 10 ans de mariage, bazo fêter nini. Alors ce boye bité batunaka. Alors neti biso sali 25 ans de mariage, yango moto wasala kake osala fête ya mariage to benga comme médaille ya bronze. Tous en médaille à argent, tous en médaille à or, tous en médaille à diamant. Dans le mariage, j'ai calculé 25 ans, 25 ans, 25 ans, 25 ans. Alors que hier, on sait l'anga anniversaire de mariage, c'était sur 10 ans de mariage, on 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, qu'il y a des parce que on est Libanda. On a continué. Alors, mon inetingai, par exemple, MM sur Azate. Namonaka elo mo zo something is missing elo mo zo sanga parce que ngana e to zalaga bisode to beja kama solo bisode donc to tonga kabiso mibale to seka kabiso mibale donc to zalaga bisode vous comprendre donc ce que so mo ça qu'on a qui ne ko changer ye pour la jeune fille moko boye na qui ne ko changer ye pas ya mwasi moko bo na yebi de so ko bimilanga de gauche ou à droite pour parce que mikolo yo maladi moko bimi awa ya sika maladi nezo boma mibali soki zui ezo bikisa te ba docteur ko bazana kisi nango te libana mutu nanga le Londres donc maladi wana ezo bikisa te donc maladi wana soki zui yo donc suka na muna liwa kombo na labrine alors na boyi nanga na kezo labrine moko boye na ebite système ni na ya bomilanga soka bomilanga matseka e soka bomilanga mambuka mai soka bomilanga soki ya mupanzi na ebite alors nako sala kutu ba bloc wana te donc alors nga na pasaka bongo te na zape muta ba bloc wana te donc parce que muta na oya ye ba penser ne kana otako loba soki mutu akabwani na mona komi pa mibali soki akabwani na Muasi azaka na tendresse ya kolinga Muasi oyo tamsu ya moins âgé par rapport ya Muasi azalaki na ye pa ba africain na mona kanza ndengwana mais awa na poto na mona kanza ka ezaka penza bongo te parce que mwana déjà poto awa balinga nanu ba tata mibimba te bana na biso ba jeune fille balinga na ba tata mibimba te bo tata mibimba ko pese nini yango oyo ya sote pas jeune donc nyonso tu ba yo za opesa ye bazaka na déjà na ndako aya kolingo soko tata pa sala no nini ko pese nini yemo déjà mona na bambongo asala ka donc azana nyonso soko yo kinilinga tata mibimba pa landa bolingo kala so ba bolingo sikiza nango wana awe sala makate mingi sama na Afrique tanso pona système mbongo mais awe sala na mbongo te. Alors je pense pas que ezali kamoko général ba Mibali nyonso tout ceux qui basi na bango baboti bakoli bakomona bango basi akala bakomolinga ba jeune fille eza bongo te eza onka na quelques-uns basala kango donc ndeka na otako lobawa soko zi 2% aux 8 soko zi 10 aux 8 par exemple 5 sur 10 aux 8 peut-être soko zi 4 sur 10 aux 8 soko zi 3 sur 10 aux 8 donc tokenda na onde ngwana. Alors eza na onka quelques bateaux wana selon réflexion ngai eza Mibali nyonso tout te. Alors bambote tout ya balandi réflexion bambote tout donc bo s'abonner eza nango fele ofinika musapi wana ofinika ngonga wana c'est bon donc alors bateau presque na pesa que déjà bambote ngai. Alors o na koloba yangwana bambote na bino nyonso tout donc toina Congo mwana toina Congo bimia wana Londres donc ngana ya kopesa ba information nyonso tout za nango posa ya bokoko ulingo ibo makamba bokoko ulingo ibo makamba christianisme kwana ko christianisme kuna sotanga ulingo ibo makamba bokoko posa la bien na vie neti ngaboye toina Congo zaliao information tout za nango na kopesa yo Matondo, ibobo.